Salut, mes amours, ya Volcanique TV. Bonjour, bonjour. Bisika nyostu bozali. Losako bokamata losako na bisika nyostu bozali mbote na bino nyonso tu. Bana nyonso tu ya Volcanique TV. Balandaka vraiment nana ngombe mwana mungala mwana Equateur mambenga na ya kapamba te soki na ese keloko mo boye. Soki na ese keloko mo boye katise ekokwea na makolo nanga. Boyebi bien ke ngai pomba ya kise bokoko ngai yo na ye lelo liboso na bino soki na ye na eko sakante na eko lakisa bino biloko eye ba arrivage o eye biloko eye kisi eye eza vraiment tellement matata mingi na pesa na kombo ya bombe oyo eza bombe ya kolalisa bato kaote bombe oyo eza bombe ya kwiti te bombe oyo eza bombe ya komela na monoko te mais eza bombe ya roki bombe oyo kombo nango bombe eza roki kisi oyo na bengo na kombo ya bombe pourquoi eza vraiment matata pe eza na rapidité moko vraiment incroyable parce que na mekisa kingo na kobai nanga ya beau-frère nanga Chouker nanga oboyebi azalaka na toujours pour na koaider mama nana pona babiloko po bino nyonso tu ba abonné na ngai boza ya kosepela na ba client na ngai nyonso tu kisi o na benga na komba bombe kisi o eza vraiment matata mingi kisi o eza bombe ya kolalisa mama kao kisi o eza bombe ya kokomisa mutu zombi te soki mutu atiango na zolo bia meliango mutu akomi boye te bombe o eza ke non mama kao donc mama leli un coup mama leli kao donc mama tika ni bolko ambe tolo boy moi qui te zate makole bandi kolenga tali penza bite papa o penza azama tata vraiment na eba ki mobali nanga me mobali oyo sikoyo na o sikoyo bandi ko sa makambo lelo ezaro kwa nesi mobali nanga te kisio na benga na komba bombe yeyo ye bombe zana emuke botala bombe nenga zani azana emuke bozo mona ende ngaza mais aza trop matata comme na bombe oye aye pona olalisaka basi kao ba maman baza minoko babimina papa baza kati fete papa bi ereko ki photo zo mapolo bébé ki noki msala boni presse pe boyeko boni bo saka ni na ona ndako to ki okende bando olalela ngozo ronfler banda inerti 7h du matin atika makelele bombe yango ya okangise munoko bombe ya rosala mama tosi bombe yango eye mama koma respect mama koma tosa bombe yango eye mama koma respect bombe yango eye mama banda ata papa lobi ta oui papa olobi bombe yango eye papa mama eza na primo kwa malamu mama o alingi mobali na ya sombele bombe papa oyo amilingi ye moko ya kosomba bombe na numero kako bobengaka na ba abonné surtout s'abonner déjà na YouTube bamona ka numéro na nga na kati ya YouTube 07 80 05 86 79 wana ko benga kana WhatsApp za numéro na nga ya WhatsApp soko bengi okozwa ngai moko mama na Volcanique na ozala pona ko expliquer yo parce que bombe il faut ba expliquer yo ce qui ba expliquer yo te botanda za makas azal ko nesi moi savon noir azal ko nesi moi le mo bo azal ko nesi moi donc azal vraiment matata bombe oyo de loko na osepena zane muke o bata mukili balobi pilipili muke swaka oyo azamuke moko salela ata 6 mois nenga zabwe o salela ata 3 mois nenga zabwe donc muke ebelete so sale bele o comme lokola Chouker ananda benga ki mama ezo kitate mama na sa nini komi ba longue histoire salabwe ya turo na obeta sete na lobby bombe o bapakola ngo ebelete bombe o mukie pe akomili bende bombe yeyo akosepelisa mama ko ambeta tiki mama kao pe atiki mama penza ke non mama komi botosa komi respect komi ko banga mama komi kotosa ye moko bombe yango ye bombe vraiment ezosakana te yango eloko na eli bino eza bombe ya ndenga mabete mais eza bombe ya likolo mbetu oyo kotika mama kao un coup kao mama lali kao donc yango yo bombe vraiment yango eye vraiment
eza ebele te mpe eza na prix moko ya malamu na tiango mpenza lokola bapri ya baninga yango mosusu te parce que bino boyebi papa moko atonga mama yo likambo nini na chiffre oyo ngana bise te nga chiffre wana ezala baprix bakisi ezalaka prix wana mais oyo eye na prix wana te oyo mpenza na prix moko ya normal mais eza matata parce que euti wapi botuna nga euti businga bombe euti businga bombe ekatisi euti businga botala distance ya businga kote ezali ti bombe na kozwa bombe seke eza eloko moko ya matata bato ya businga nyonso tu bombe yango eye bana équateur mabenga bombe ye na bosani te bana Kasai oriental Kasai occidental bino nyonso tu bandeko nanga nyonso tu oyo abengami kaka congolais bakongo bato bandundu banani oyo nyonso to abengami aza kaka congolais bombe yango eye mutu nyonso to alandaka ngai oyo ayebi ke non mama volcanique asala babiloko na ezalaka naturel oyo eza mpe babiloko mo eza naturel basaleli yango mpenza batie mpenza 70 épices na kati mpo ebima bombe boye 70 épices na kati mpo ebima bombe boye balalisi yango pendant 6 mois mpo nga nazwa bombe oyo balalisi yango pendant 6 mois boyoka ngai mpo nazwa bombe oyo mama papa alingi nzoto na ye bombe yango oyo papa oyebi biso bamama toosepela te papa okomona yo moko okosenti na kati ya ndako même liste de paye mpenza okozwa te même ocarte ble na ye natia carburant na voiture non nazotonga na Kinshasa donc bombe yango ye pozwa carte ble ya mama bombe pozwa nyonso tu bombe oh mama papa fiche de paye biso dese lekaki na compte kuna deje sekweyaki bombe nde moto ebimisa bombe nde moto epesa mama koma respect mama koma otosa bombe yango ye bombe maintenant nayebi bino kisi mosusu nabengi yango na kombo vraiment nabengi yango na kombo mpenza ya sauvage oyo nabengi na kombo ya sauvage kisi oyo nabengi vraiment na kombo ya sauvage eza sauvage pourquoi elingi etika grace te yango eza koekrase grace na ndenge ekoki elobi grace ekoki kotikala te na nzoto ya moto grace nde moto ezopesa maladi grace moto ezomema batension grace moto ezomema baetouffement na nzoto grace moto ezosisa bato souffle ya kosala ata mwa sport na kati na ndako eza bagrace sauvage yeyo aye sauvage oyo aza matata aza koekrase grace lokola nesi char de combat ezoleka likolo ya nyama boyebi char de combat soko eleki na mabele wana ifo bomona mabele wana ekomi kote oyo makadame oyo char de combat elekaka ifo basala yango ezala blende mpo nini char de combat eleka nesi lelo oyo na Congo char de combat ekoki oleka te pourkoi bamakadame nyonso ekomi ya 00 donc désolé moi char de combat eleka eza te mais na ntango kata tozali baya mike tobanda omona mpenza char de combat ndenge ezolekaka bamakadame parce que bamakadame na biso ezalaki vraiment durable ya lelo oyo na ndenge bachinois basimbi yango donc comme kaka plaire joke na plaire joke donc eloko nayeli bino oyo eza sauvage oyo ezosisa bagrese ezobuka bagrese ezonyata bagrese nyonso tu na kati ya balibumu mpe na nzoto mobimba na mutu nyonso aza na posa koma likaba meya sauvage ye mutu nyonso alingi asala misi azoprépare asala misi sauvage ye mutu nyonso to aza mannequin ayebi ke no akodefile sauvage ye mutu nyonso to aza na posa taille bino boyebi ke no mikolo mpenza barobe nde moto elatama robe libumu te donc robe otie mwa ceinture na obimi obwaki mwa mokase no ya makolo obwaki mwa talon donc dendi na talon epesi c'est bon mais so oza libumu nene mootya ceinture ekozala te pourquoi parce que bagrâce eza makasi na kati ya libumu sauvage yo aye akobenda bagrâce nyonso tu na kati ya libumu akobenda bagrâce nyonso etelemaka a na bakingo parci par là bagrâce nyonso ezala biso ya basama peka atu ekobima nyonso tu na sauvage ye azosakana te na mutu nyonso azobeze na beleli yo sauvage yo aye mais boyebake sukisa akete sukisa aza toujours mpo na bato nyonso tu baza na problème ya libumu aza na posa libumu ezala place apeku aya kozwa sukisa na ye mpenza ezali sukisa eyaki vraiment eza ebele
wana eza bino mama volcanique tv nde mutu nazolobela bino nayaka koyebisa bino biloko nyonso tu oyo eza ya solo mpona nini mpo nalingaka bino bashuker na nga mingi papa oza libumu munene oza na bagrâce ebele ya kozwa sauvage konika oyo libumu kobanda kokataka ndambu ozolia sauvage ekosisa ope ya bagrâce na kati ya nzoto mpo ozala na souffle parce que papa ifo ozala na souffle ata so oza libumu mais souffle nde mutu ekontaka so atoza libumu munene atoza munene mais soki oza na souffle oza na bagrâce mingi te na nzoto ozala na souffle ebele mais so oza na bagrâce ebele na nzoto mwa ozala na souffle ebele na nzoto eza te pourquoi parce que ata ozosala nzinga okolemba noki lolemo okobima lokola mbwa mpo na mama amona o mpenza oza fatigue te ya kozwa sauvage na yo oyo ekosisa yo bagrâce na kati ya libumu mpe kokomisa yo libumu normal ekokomisa yo nzoto normal ntango moto otala alobi te aza monene me aza monene ya mafuta te me aza monene mpenza ya misuni parce que toyebi minene ya mafuta elengaka me monene ya misuni omwa mpenza keno moto atonda gigigi do mobali atelemi otelemi ope ya mobali na biso bangana babi l'homme c'est ça merci beaucoup nalingi bino mingi bozala malamu bisika nyonso bozali bashuker nyonso tuna bakwa nyonso boza bizu nana lukula bizu koto zali ma copine privée moselengi mosa taidoso tali bobi iyokumisi nzambe merci beaucoup na leader Steve mokonza zaka moko merci na yo merci beaucoup le Flavian c'est café ya France mutanga te nana lela nanelo ni ezangi so akabeli ombongo do akabeli yo obi omutakani ngatondeni do so akabeli osepela akabeli yo merci beaucoup na le président ma papa chéri bébé chéri bisous kozali l'héritier du trône bisous papa le roi de tin yonde motoyebi merci beaucoup na yo président le présidium bisika nyonso zali zala makasi papa nyonso tu elekaka lango merci beaucoup bozala malamu bisika nyonso bozali na moni na tiki bino wana tomone na mbala sima na bakisi oyo eye vraiment ba arrivage panze eyebele na kobanda kolakisa bino ndambo bozwa émission obo partager obo tinda ngo par-ci par-là eza mutu mususu ta mususu aza na problème ya obésité vraiment soki Amélie sauvage azolia sauvage akozala penza na nzoto malamu eza mutu mususu pe azokoka penza nzinga ta boyi na traitement aya kozwa nini na ye vraiment aya kozwa bombe na ye vraiment bombe koyeba kosoulager pe kopesa ye makasi apesa penza mama kao technique nikolo ya mbeto un coup KO pona bombe merci beaucoup na moni nalingi bino mingi na bosani te mimi lama makanda ma copine de dedans zala kaka mosa batu ya dida kesa dida nganga mobali mulaye lenge wapi sako tijini afanti jini adida nganga lo sako koto zali merci beaucoup bozala malamu bisika nyonso bozali merci beaucoup au revoir.